on a ciment ya érosion. Donc ça liboso ya érosion. Yo mo ko tulo ba ko. Mwende raka bo embule ko banda pe abu buki ko tina libulu. Donc on a fait atawa 1 km to 10 km kwa kana kati érosion. Sur le coup bando tambo. Ah tu pousse na mamu ke liboso. Ozaka na kati ya érosion. Da foto wele la nzela o wana kuna pona nini route de Matadi ekufa ke po yango ndenge bimisela bango ba marchandise da bakangana no aliboto kuna me oyo bakipaka ngo te dans source ya masolo ya makamutu eza awa po nzela na biso o ka oyo ekenjili brasserie ya solo wana esali bambula na bambula bambula neti ba 2 ans toko sapeta ba 8 ans. Bah 8 ans. Maman Lobi 10 ans. Balobi 10 ans. 10 ans. Lokola nzela ekota mbongo te. Moi ba kipe biso ezaki. Tala nde ko na ba koli na mutu. Na wuti na koli o musika. Il fallait na memango ti atana moto ti na pota nda ubie na transport na ye na ngo malembe na mutu. So ina beli na ofa pasite. Basunga biso na nzela ti. Basunga biso na nzela. Ba weli ka likolo bongo ya se batiki biso mo kwa. Kolongo article de manacité va être faut na 2000 francs. Bandako awa bandako ba niveau ekenda ba déclarer na ba façon nyonso c'est que soki ezana moto c'est pourquoi que bango ba mona kate biso ba koya koto ke to voter bango to ko voter bango en guise de quoi aussi longtemps bango ba ya kate ke pour que basa la suivi la population zone maintes fois ndeti ba mabulu abo est-ce que population ni respecte bango soki mo ko kate. Donc c'est pourquoi que ceux qui n'ont pas de souci que va pour que va voter et ils ont la résultat ça banane. Ils ont peut-être ce moment que va vendre au bois du sabbat. Ton côté voter la biso que ton voter la biso te pour tout ça la bien. Par rapport que tout ça la va vote mais bénéfice tout est-ce que tout les a d'accord bénévolat. Pour la 1950 na lelo nazala 63 ans. Est-ce que na âge na ngai na kokenda ko lisusu esika ya kofutela na kozwa mbongo wapi lokola jabe asalisaki ngai tozuika mwa mabele awa totongi tozalaki na silence ke tokovanda kasi kobanda tovandi awa roger ezalaki te tukobanda kaka kuna na se tititititi ezoma na boye kokuma ekona biso tala ya kozwata biso tokenda koyebisa ye face à face papa maman Lobi maman tolo ba Lobi yaka kozwa ngai okomisa ngai epai ya mokonzi nga moko na telema liboso na ye nayebisa ye. Okay. Oyoki papa. Okay mama toyoki. Ya kozwata biso tokenda koyebisa ye face à face papa maman Lobi maman tolo ba Lobi yaka kozwa ngai okomisa ngai epai ya mokonzi nga moko na telema liboso na ye nayebisa ye. Okay. Oyoki papa. Okay mama toyoki. Mieux vaut tard que jamais, Johnson Keto. Mieux vaut tard que jamais, Namora Keto, Namora Johnson. Top Africa. Zondi mela
kaka patience ngai motema dukuduku mpona kolinga ye ngai motema nyamu mpona kolove ye aleka amema ngai mobimba tu. Joël Hélène Mwanza ata mbanzi ekota na mosuni mboye te peu de temps elle a tombé vraiment amoureuse na ye nameli masanga te kasi nazolangwa ye bon amour ya Johnson Ketoe I love Romé Morgan full boss netika kasili ekota na suki ya moto a moto yokotanga motema vraiment yezo inda ye bilivu muka tongo bokwa butu amona yo yanimenga eteliselinga bolingo na komi mpe na kolia bamerveille na yoka na ntango na komi kovivre ango sukali elengi ya murgeto na degiste love de Blaison Wanga fils de l'homme geto amour na yo vreme transforma motema nanga na fo ya kodeplace bangomba motema nanga na fo ya kobongola maivino puissance eleki makasi motema etonda na love geto umela bijou mulamba nalingi na ngai seye naloba na ngai seye procédure na lande memi ngai se pene na yo Deborah Fula balwa na vote protege le ngai se amour geto Jason Engwanda Maserati nzambe beniselanga amour geto azala se kompene nanga tout le temps miotakanga na litoye. Bonjour chers internautes, vous êtes belé à Kolanda Biso na chaîne Biso Top Africa News, chaîne Oyo, batu belé balandara partout dans le monde. Isabelle mission na bino o bolandara mingi o bolingaka. Découverte Oyo est présentée par votre humble serviteur Simplicita. Babi Simplicita mopepa sika maya sika bokozwa be masolo ya sika. On exclusivité la chaîne Biso Top Africa News. Vous s'abonnez massivement, vous s'abonnez. Ou si vous avez besoin de publicité, ou vous avez besoin de boutique ou na bino avancé numéro ça juste dans Seana. Bobenga. Toye bandeni toko sala. Le lot aussi bien qui plus ma belé à Matadi Mayo. Pourquoi Matadi Mayo? Ils en a battu belé ba imboka ba benga ki biso. Ba lobi bino bozo kende par-ci par là mais bomoni côté na biso na Matadi Mayo. Donc lelo to lobi biso moroto kita na Matadi Mayo. To pesa bino bilili ya Matadi Mayo. Matadi Mayo bazana difficulté ni. Bokoyeba. To découvrir en quand il est le mot. Papa vous leur dit tout pour ça na muke. Toza na makati ya Matadi Mayo, Matadi Mayo. C'est Matadi Mayo, tu vas battre Matadi Mayo dans la commune ya Monga Fula. Matadi Mayo dans la. Bonjour Ndeko. Bonjour papa. Ah. Bonjour Ndeko. Bonjour. Bonne nuit. Ouais, ça va. Ndeko, aux en direct la chaîne Biso, chaîne eza Top Africa News. Ba imbo ke belé bazola na biso en direct. Tu vas juste toi Ndeko, kombo nani? Je suis Kabuiku. Je suis Kabuiku. OK. Que c'est plus quoi la chaîne Biso Top Africa News. Je suis Kabuiku. Oza mwana mabele toza mupaya. Naza pena mwana ya mabele. Ya mabele ya Matadi Mayo. Matadi Mayo na bota minde na Matadi Mayo. OK. Tu vas juste toi je sais Kabuiku. Ah, toza non, expliquez-nous biso bien. Parce que son adresse Matadi Mayo, exact ya quartier ni. Toza na Monga Fula na quartier Matadi Mayo. OK. Commune eza Monga Fula. Monga Fula. Ouais. Baimboka bozo boyoki ndenge ndeko na biso alobi yoza mwana mabele siko yebisa biso nani na mabele toyoki yoka abe rozueza makasi ba faire essayer belé yebisa biso non souci et plus ces années na Matadi Mayo ils érosion de rozueza la raté expliquez biso nani yo mono ti ozoloba boye oza na sima ya érosion donc oza liboso ya érosion yo moko ti ozoloba bongo mwende kaka boye mbule kobanda mpe abuki okoti na libulu donc nde toza boye awa tokemba so talibi kobanda esika totelemi nga na yo okoza mpe ata ba 1 km to 10 km waka na kati ya érosion so lobo bando tambola awa topusa na mwa moke liboso kuna ozaka na kati ya érosion
donc yo monde oza boy okokwea pe na érosion donc awa nde to aboy to lembi érosion bandi na nka oyo te oyo eza route to musi yango nde bandaki mais ba oyo efongwami oyo eza nord sud ouest donc eze belé donc to mona tandi to lobela te ba érosion za makasi après ba érosion ce qu'on aime tezo salaki mabe makasi ekota na mboka. Oh, mabe makasi ekota na mboka ndenge ni. Érosion za côté na bino, mais comme biso makamsu ya mboka ndenge, expliquer biso na. Soki mabe ekota na mboka eza pona nini? Érosion oyo zomona oyo tantôt yo omona ka érosion mais na érosion sima érosion makambo mabe eza makasi koleka kuta érosion. Neti nini? Est-ce que kuluna to lobana? Kuluna. Ah kuluna eza makasi. Ah pona nini te? Bona yebiso te pona. Siko relation zali entre érosion na kuluna, expliquer biso na. Érosion ndenge eza boye ezobote likambo mo boye oyo ezalaka te na mboka. Neti likambo. Ndeti likambo nini? Bana koto basala ekiri. Ya koto pe basala ekiri. Érosion siko mtezo kabola bango. Ndeto aboye awa toza na katikati. Boye batu boye pe batu. Ozomona? Boye batu. Siko bana boye so bazana matanga na bango bana boye ba ya te. Kwa nini likolo érosion? Ndeti ngai na zuka victime na tomba victime ya makambo ya érosion oyo. Likolo ya érosion na zuka pota munene batonganga 100 pèse 15. Batonganga 100 pèse 15 likolo ya makambo ba kuluna. Siko ya mabele. Yosko se retrouver na kati kuna ndenge ni. So na se retrouver na kati wana ezaka kake bango bana kuna na bato koto moya bayokana ezate. Yosko jour na siko otombe victime ya okende kote mo boya bana na bino na bana wana bayokana kate. Donc on est na tomba victime na kenda zoka pota munene si ça j'ai otina bino ba photo na otina bino ba photo bomona combien de pinces batonga ngai do na bino mo bo regretter do mais lo tunga sabiso makasi. On a problème d'érosion, on a problème de maï, on a problème de courant. Donc, koulou na etomboki. Quatre choses. Nzele zake, nzele ngo kaside. Bon nzele wapi? Nzele ngo. Nzele oyo zoloba nzele yango. Nzele zate? Nzele to zila wapi? OK. Toza na nzele te do le mboka o ndeza boye. Na ye bato ba changer te bakama ko changer zate. Yebisa biso érosion oyo. Eza lié na érosion matatiki bala oyo sala dégâts kuna to oyo bandakala. Oyo sikoyo nde tozoloba boye érosion oyo eza tango musu toloba ki eza koko ya érosion oyo botami lelo. Ya solo wana. Oyo botami lobi nde ba weleli tellement ezokata route de Matadi. Tellement ezokata route de Matadi yango ba monike nzela oyo bimisaka biloko belé. Moyen nzela wana ekufa ezate. Donc faut to welela nzela oyo wana kuna pona nini route de Matadi ekufa te po yango ndenge bimisela bango ba marchandise. Donc bakangana no aliboso kuna mais oyo bakipaka ngo te. Donc source ya masolo ya makamutu eza awa. Po nzela na biso oyo ka oyo ekenjil brasserie ya solo wana. Papa na oloba ndenge nini oyo na oloba ndenge yango ndenge na oyebisa yo. Eke ki mwenza eke ba mafumfu eke ba mboke bele ka ndongo zomona boye eke ko ya ti na nzela ya bayaka. Donc euti musika donc tinde toza boye toza desi na makambo gouvernement et ça la pona biso po nzela oyo eza nzela mo te ke ba ko négliger. Eza nzela oyo fu salama po tantôt route de Matadi ezala occupé na ba embouteillage ba makambo susu mais nzela oyo e défendre mbamo e comme ça biloko ti tu comprends ba et comme donc partout banzela et fongwa ma surtout ceux qui basali ka nzela oyo ya biso oyo donc tozala bien makasi quartier qui développé donc nyonso et ezala bien pona biso. Merci ndeko to sepeli vraiment ya na chaîne biso journée madame merci beaucoup tomoni maman mbote maman maman kombo nani maman Victorine toza na sema ko ya bona chaîne biso za Top Africa News maman caméra yango wana eza na Top Africa News siko maman Victorine toyoka ko bana ko boka maman lobebele maman source nanu ya érosion expliquer na biso bien na moi ndeko expliquer moi likolo sous ces érosions et banda quand et banda kala to kamikolo expliquez tout ce nom papa c'est ça les bambula na bambula net ba comme ba 2 ans ba to ko ça fait ba 8 ans ba 8 ans maman lobi 10 ans balobi 10 ans 10 ans ya 8 ans to meli mingi na passe érosion oyo
est ce que bakonzi ya mboka bozomonela biso nzela oyo te boweleli kosala nzela ya likolo ya route Matadi mpo boyebi ke mbongo ya péage elekaka na nzela wana bopesa 48 heures mpona nzela wana mpo boyebi ke mbongo ekokweyela bino mbala moko lokola nzela ekotisa mbongo te moyebaki mpe biso eza te tala nde toomia bakoli na motu nauti na koli oyo mosika ifale na memango ti ata na moto ti na porte anda ou bien na transport na ye nango malembe na mutu soki na beli na ozwa pasi te basunga biso na nzela ti basunga biso na nzela baweleli ka likolo bongo ya se batiki biso mokwani yango tosenga na leta asunga biso na nzela oyo mpe mpona te biso mpe tozwa moyen ya kobimaka nango tokotala banzela nzela mpe kosunga mpe bango moko ya bakonzi po basomba soki bamapangu na bango na kimweza basomba deya mapangu ebele koto soki baleki nzela oyo baza na facilité ya koleka mais sikoyo nzela yango liboso kuna eza bientôt ekabwana mobimba ekenda ti liboso kuna ekabwani ndenge ebandeli boye ekoti liboso kuna eza mwa malamu koto nyonso eza ya kobukana baya basalela biso nzela batipeka ate esika mbongo ezokwela biso mpe mbongo ezali baya bakozwa mbongo ebele Merci beaucoup maman, journée malamu. Bon, en direct de Olanda Bisso, là je profite pour saluer mon boss Johnson Keto, là où vous êtes, le vieux Mbembe, le pasteur Sambib, le Tottenham Boy. Mon vieux là où vous êtes, je vous salue. Tonton Ké, tonton Bio. La bosse a été ma belle Top Africa, la fait Sibino Moté, la moni Hortense maman na Jimima, Mireille Mankenda, Mi Mama Combo, la fait Siomoté, Mi ma boutique, la fait si. Na pesi bino longo la mingi. Mon vieux Poli qui sifama na pesi mbote. Papa c'est comme si mbote papa. Papa comment nani? Papa Claude aux en direct na chaîne Bisso Top Africa News. Papa Claude tu nga juste ba oza ya mabele matati mayo. Normal là donc botani moi na mabele. Oui, papa, comme si ça tombe dans moi, ma belle. Tu as juste eu des difficultés, tu as qui peut subir nos côtés au babi. Il y a à part l'érosion, vous en avez besoin de courant, moi bien, moi bien, vous avez pesé bien. Est-ce que, confirmez que est-ce que c'est solo? Bon, difficulté, c'est que nous avons fait la tenue à ma belle. Les bons niveaux de l'érosion, c'est que nous avons fait à part ça, maïs, qui va passer. Dieu est katana pour la nuit pour la c'est des difficultés moins de alors il est faut qu'on dit battre la biche battre la biche c'est vous l'envoie que tu n'as pas donc pour les gens qui l'ont awa kobimati na cité verte faut dépenser moins combien bon faut dépenser ça bon ils en ont 1000 francs mais c'est mis awa c'est 2000 francs awa c'est de moins dépenser 2000 donc on a article na cité verte faut ça na 2000 francs ah c'est ça une difficulté parce que là tu as la biche c'est la bien des réseaux boy ba mapango tu c'est okende hein ni mo bomoni kutu za kuna na ipesi bola kile kota kisenge na kisenge merci beaucoup papa, merci beaucoup, journée malam. Baimbo kaboyoti ndenge ba papa na ba mama baleli babi érosion oya Matadi kibala kuna yango eza mwana koko na bango nde source ya ma érosion eza awa. Papa Glody non c'est pas vraiment au filmer érosion c'est vraiment érosion na baimbo kabamona érosion eza munene makasi eza vraiment munene to écouter na papa bote papa bote papa comment nani comment patience pas patience tonga juste eba papa oza ya mabele ya Matadi mayo to oza noka mopala naza ya mabele ya Matadi mayo OK to tozane sanko yamba ona chaîne biso chaîne eza kombo Top Africa News baimboka bazolanda o tonga juste eba papa patience to moni érosion munene boy na Matadi mayo mais érosion eyo kana raté juste depuis érosion ka moko ya Matadi kibala kuna ngoso o to yo ko découvrir est-ce que érosion e banda kala to ka mikolo oui ça biso na baimboka bayeba papa érosion eza ya lilote ya Matadi kibala yesi o eza ya kala soki to na sekuna euti na sekuna e banda ezo ya kolanda ndenge ezo ya kolanda presque population balela
bandako awa bandako ya baniveau etenda badéclare na bafaçon nyonso c'est que solution ezamaka nango te leta bana mboka babimaka so babimi ke peut-être bakende korevandike mpona bongo bakangaka bango toujours mpona réclamation na bango. C'est pourquoi que leta soki ke peut-être baza na souci na biso mpona nzela oyo bizwe babongisela biso nzela epi eza route oyo ezaki route elekiti ekeki mwenza eza route moko bakolobaki basani batiango prince mais jusqu'à présent ndi eza tinzili brasserie ebimi kuna na lekero aéroport kota buma kuna c'est que eza nzela moko eza ya munene mais c'est pourquoi que bango bamonaka te biso bakoya kotoyo ke tovote bango tokovote bango en guise de quoi aussi longtemps bango bayaka te ke po ke basala suivi ya population ezolela maintes fois ndeti mabulu abo est-ce que population nini ekokokunda ngo soki ye moko leta te. Donc c'est pourquoi que ceux qui ont un souci qui va kokota pour que va voter et ils ont des députés za banane ils ont pas fondé la biso érosion pour que ça biso facilité tandis nzela o ebukani a on a tout le canada 2022 mais o banda presque na koloba depuis 2000 si c'est 2012 érosion ba banda na sekuna jusqu'à présent c'est un Baimbo kaboyoki mingi papa lobi érosion banda kana. Donc érosion wana o ba bongisi wana eza eloko te on ekoko na bango wana za mwana et papa toyoki koto yoka bandako ezalaki awa ya valeur ici papa bandako na ebiso ke bandako ya ba niveau ezalaki awa liboso atozoloba awa appartement moko ezalaki awa ya Flori donc nandenge kenda c'est que maman wana église donc ba biloko etenda bato ba perda jusqu'à présent toujours solution te yango zo mona presque zo koma pembe na arrêt de bus yango eza likolo kalate ezokoma siko boy ata population esali nyonso ndenge ozomona ba maman boy baza toujours na insécurité quand est-ce que so ba yoki ba pufi après ça baya ba po après ça baya ko plus biso ba serke siko eza na batu misusu neti mon vieux papi Kabwiku na Thomas Bouya koko maneti ba koto pona bango matadi mayo ba yebango bien te o expliquer bango ba koma bondenge ni papa avant ba koma koto le temps bazo koma na matariki bala tout justement babenga na désiré so ba komi na désiré à partir de désiré ba uta lemba bango ba uta lemba à partir de lemba bazui transport rond-point ngaba matariki bala précisément ba kiti le temps bazo koma batuni entrée ya matadi mayo ba kolakisa bango entrée ya matadi mayo ti ndenge ba koya kokoma na kata matadi mayo ba ye komona miso matadi mayo village nde ba yebi eza toujours ceux qui bakomi koto nde bakoyamba bango peut-être ceux qui vont que babandi obwaki sabat to koto botika biso ke to voter na biso te po to sala bien par rapport que to sala ka ba vote mais bénéfice to est-ce que to eza ka bénévolat biso nde to voter to pesa bango bazwa ka ba place biso nde to za ba souffrant Baimboka papa Lévi merci beaucoup papa. Vous êtes en direct dans la chaîne de Top Africa News. Sangwe Mati Dikolo. Journée madame, merci beaucoup. Maman, c'est comme ça les camarades maman. Mbote maman. Mbote papa nanga. Maman kombo nani? Kombo nanga maman Damaris. Maman Damaris, tu vas juste ba. Neti yo ozaka en face à face na érosion. Motala kaka kolela na ngai na kati na érosion. Ngai na botamaki na 1950. OK. Pour 1950 na lelo nazala 73 ans. OK. Est-ce que na âge na ngai na kokenda ko lukali susu esika ya kufutela na kozwa mbongo wapi? Lokola Nzambe asalisaki ngai tozwika mwa mabele awa totongi tozalaki na assurance te tokovanda. Kasi kobanda tovanda awa rojo ezalaki te. Tuko banda kaka kuna na se titi ezoma jour au jour na boye ko koma ipana biso tala soki botali kuna na semana biso kuna to loni baba mama titi wana pona koloba to kokozwa ta sécurité moke kasi to moni c'est suffisant ezo sunga kate ezo kende kaka ndi yango wana to lobite bakonzi amboka bazali te bazana mawa te bazana bolingo te po Nzambe atikelaki ka biso mibeko mibale kolinga Nzambe na motema moko na kolinga ndeko na kasi bino bolingi ngai te bolingi biso te tala soki bo lakisi kuna na se banda kwa valeur penza ko banda awa epa na Flori ti kuna na se ezate
kasi tokosala ndenge nini papa nde yango wana nazoloba na mokonzi ya mboka papa Félix atala biso na miso ya maua atala nano age na ngai oyo nakokenda kosuka wapi nazotinda mpe maloba epai ya mama Denise nyakwera si asungaka baofelina asungaka bato na hopitali asungaka bato bao bakweli likama ndenge na ndenge kasi mpona nini biso bato ya Matadi Mayo akosunga biso te mpona nini alobela biso lokola Esther akendaki olobela biso bandeko na ye bajuive epai na roi nde yango wana tozosenga na motema na nga mobimba mpo nayebi te mama na biso wana azalaka mama ya maua soki likama ekweli bato asungaka asunga biso papa ezanga moko te population mobimba ya Mayo papa population ya mobimba na bazoya kaka mikolo nyonso lokola bino bazoya wa bango mpe bazoya basunga biso ko mai ekatani kobanda nzela ekatani toza na mai te dans Maïboué, Bozana Maïté, ça fait combien des années? Kobanda kaka nzela ekatani bati yo nyonso ekatani ça fait 5 mois nakokaka ata kotambola nga moko te kasi nakenda kozwa mai ndenge nini nazobondela kaka bana kosunganga bidio ya 5 litre apesinga mai bidio ya 5 litre ata molangi mpo namela basunga bisoko mais la moni courez à l'ango bien. Courez ezali bien. Ok. Pour la courez ezali. Na mayo presque érosion oyote. Tokoza la ina fait de 12 érosions. Papa. Tozo yokate ba érosion mosusu et pipe bazo konda yango. Kasi pona nini ata misu ya mokonzi na biso koya kotala. Oyo bazo ya biso de ba député, biso de ba ministre, biso de banani, biso nde banani bazoya kotala mikolo nyonso tozoloba kaka sokotala bayaka na bango kasi tomoni nano te papa. Ok. Mokonzi ya mboka asunga biso. Ok. Merci beaucoup maman. Tu sais pas lui on a chaîne la biso maman. Journée madame, merci. Papa soulevait qui sujet mort très important. Papa le bac qui érosion côté cause à combien? Papa ba érosion et cause à la table plus de 12. Plus de 12 érosions. Oui, soki na memi on a babisika wana seke to kolemba. Kaka ya boya minene kaka ya minene ya banda ku kande na zo soki banda ko minene kenda ba place msusu kutu bana ba atanga érosion pembeni na école. Kana Matadi Mayo. Baimboka bozo kandi papa lobby. Ya solo. Érosion et banal lelo te banal depuis 2012. Lelo tout ça en 2023. Combien des ans? Donc 13 ans déjà. Donc c'est pourquoi c'est que batala bisoté tozana tina te. Papa baimboka balandi sango matalikolo papa sango matalikolo biso soki ke peut-être papa saleli biso ke yende asali photo yebi ke muto to benga lelo papa ezande Félix Tshisekedi yende muto azana pouvoir etant zo salela biso yango de kopesa biso esengo ke ya solo mwana mboka azu pouvoir pe bato basanini basepeli ke tozana mwana mboka tozala teke ndenge tozalaki mal à l'aise ozo senti que toza na Congo mais ozo que se senti que toza donc na pays étranger donc aussi longtemps ozo vivre na Congo donc papa biso na biso que c'est que na Mayo village aneza ba pesa comme Mayo village mais ala rabo ezala ki bongo te za bongo na toza na Kinshasa papa toza na Kinshasa kwani banzela ko bukana c'est que biso koto ezala mungu ezala savo ezokoma na ba 1500 kwa nini nzela ezate bato bazo memisa biloko na mutu siko yebisa ngai mutu ana koteka biloko combien kuna amemisi na pusu aya amemisi na porteur aya amemisi na mutuka na bana moto ozomona ke ba dépense ezoleka siko akotia plus combien lokola yemoko le président azali le Félix Tshisekedi asala ke oui c'est sûr tozana yemoko kolombo par rapport na nenge tozaki na ba souffrance to se senti que tozana Congo peuple congolais qui a mis yoka ke naza à l'aise kolala kolambwa ke naza na Congo par rapport ke naza ebele bazo mona ke te puis wana naza na Brazzaville ke naza na RDC mais aussi on taza congolais d'origine RDC comment c'est possible que un RDC soit à la peine souffrant aussi on taza ko vivre na RDC. Ok.
Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Maman, yaka kozwa ngai okomisa ngai epai ya mokonzi nga moko natelema liboso na ye nayebisa ye. Okay. Oyoki papa? Ok, maman, toyoki. Pona makambo balobaka okufa soni Tomona pasi, oui. Tomoni pasi penzala wana na mayo tomoni pasi. Ok. Tomoni pasi. Yako ozwanga papa na koboya te na kokende epai ya mokonzi. Ok. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Baimbo kaboyoki ne maman Leli. Maman Leli, maman lobi ye moko. Si ya moyen maman ye moko akutana mukonza moko aloba. Aloba. Maman lingi aloba, alobela mukonza mboka papa kwa balo. Kaka na kati ya découverte baimboka tokomi posi na suka, tokomi ko chuter. Mais na roko ko chuter bongo te fona kutana mama. Na sola na mama. Na moni mama na mabela matadima yo. Na ngana sola mukena mama. Mote mama. Ngote papa. Mama kombo nani? Mama Weti. Mama Weti. Ah, Mama Weti, ok. Mama Weti, on est en direct dans la chaîne Biso Top Africa News. Baimbo Kabazola Ndao. Tu as juste eu maman. Oza ma belle matadima yo to yoka kuya. Nazana ma belle matadima. Oza ma belle matadima yo. Mais maman to monyo ozobuka ba avocat awa. Tu as juste eu ba. Oza cop na yo to ndengeni. Eza cop na nga papa. Cop vraiment ebi misanga maman mike. Moi matembela bana, moi masangwa bana kaka na copie oyo. Ok. Bona copie onzela ko bimisila ngo eza te tozo souffrir. Au fait, tu as ce que tu es bappé. Il y a un peu de maman. Tout le monde va bouquer ou bouquer va bouquer belé. Parce que au les Canadiens parce que tout le monde maman n'est roté. Oh maman n'est roté. Mais coco y a érosion. Mais ce qu'on a coco y a érosion maman. Asana va coller belé car non d'un expliquer bisona. Papa tozo memela ngo kana mutu. Donc on a se les gars na mutu. Na mutu kaka papa tozo koka kudote. Au côté pe na libulu érosion na. Na côté na libulu na zo mata malembe ti na kekoma na soka. Baimbo kabozo yoka. L'État a bon la biso nzela tozo koka te. Bo ba kopio yango zo boko la bana yango zo taxa bana minito nzele ku biso to kotamula neni. Yango to sengi na ye l'État a bon la biso nzela. A bon nzela na érosion. Na érosion bakunda ngo. Ok. Bon, donc à part érosion, nanzela na moni bozana bino bien, coureza na ngo bien, mai ezana ngo bien. Courezali mai nde muto eza pasi. Tozana ba pompi te na ba source pe mabulu pozwa bidon mata na ngoto koka kaka te. Seka tiela biso mai, akundela biso mabulu. Ok. To sepeli miko ya mona chaîne biso maman ezaki, ozaki on dirait na chaîne biso Top Africa News. To sepeli miko ya mba. Merci beaucoup maman. Bozaki belia rola na biso na chaîne na biso. To saka na kati mabele matadima yo. Bomoni difficulté bazana ngo. Bomoni maman érosion. Kutu eza maman érosion tu eza koko ya ba érosion. Depuis na bota maintenant na mona érosion ya boité. Eza koko ya ba érosion. Papa vous leur dit tozo poussa na pas tous aura bilili. Baimbo kabozaki belé ya kolanda biso. Tozana kati ya matadima yo. To moni érosion. Salinga chair de poule na nzoto. Ya solo bandeko bazaki na raison ya kolobaki oza koko ya érosion. Depuis na bota maintenant na mona érosion ya boité. Ya solo za vraiment koko na bango. Ma boss Johnson Keto. Je vous salue là où vous êtes. Je profite aussi de saluer ma bébé Top Africa na Pesibino Mbote. Là où vous êtes, je vous salue. Maman Nantos, maman Najima, na Pesio Mbote, Sikozali, Evelyne Chari, na Pesio Mbote. Mireille Mankenda, na Pesio Mbote, maman. Mima Makomba, chez boutique, chez maman Mima. Na Pesio Mbote, Maggie Love, na Pesio Mbote. Oh, mon vieux Poli, qui fait 6 mois, na Pesio Mbote. Mon vieux Thomas Bouya, mon vieux Papi Kabwiku, na Bossa Nyote. Le vieux Siro Mafuta, le conseiller spécial. Mon vieux Papa Ngoma. Papa Ngoma, l'autorité morale, la Pesio Mbote. Djemie Kila, la Pesio Mbote. Mima, Itonga, la Pesio Mbote, na Pesio Mbote, na Cordon. Lucien, Djakese, Djanzenza, la Pesio Mbote. Lucien Djanzenza, la Pesio Mbote, notre Cordon. Là où vous êtes, je vous salue. Et dit que tu n'as Pesio Mbote. Modeste Mansinsa, Chris Bayek, Docteur Glody Mwaka, la Pesio Mbote, Siko Zali, na Bossanité, Mika Oyaya. Élisée Baboutila, la Pesio Mbote,
Yemoko, na pesi mbote papa abotingai, Simplicita, Ludovic, na pesi mbote, Honorine Babouté, na pesi binombote, na bosani binote, de Boskis. Bilili Aboye, Isabelle, na Top Africa News. Bos abonner massivement pour na bozo Bilili Aboye. Isabelle, na chaîne Ben Monko, Top Africa News. Bos abonner massivement. Ceux qui ont besoin de publicité ou maison na bino, eyebana. Numéro Isabelle na Sewana. Numéro Isabelle na Sewana. Torokutana na mikolo ezali koya. Ciao ciao. Mieux vaut tard que jamais. Johnson Keto. Mieux vaut tard que jamais. Namora Keto, Namora Johnson. Top Africa. Zondimela kaka patience ngai motema duku duku mpona kolinga ye ngai motema nyamu nyamu mpona kolove ye alega mema ngai mobimba tu. Joël Hélène Mwanza ata mbanzi ekota na mosuni mboye te. Peu de temps elle a tombé vraiment amoureuse na ye nameli masanga te kasi nazolangwa ye. Johnson Keto I love Romé Morgan full boss Netika kasili ekota na suki ya moto a moto yokota nga motema vraiment yezo inae bilivu muka tongo bokwa butu wa mona yo ya nimenga eteli selinga bolingo na komi mpena kolia ba merveille na yoka na ntango na komi ko vivre ngo Kali elengi amour Keto na dégusté love de Blaison Wanga fils de l'homme Keto amour na ya vrai me transforma motema nanga na foi ko déplacer bangomba motema nanga na foi ko bongola maivino puissance eleki makasi motema etonda na love Keto umela bijou mulamba nalingi nanga ise Nalova nanga iseye procédure na lande meminga ise pene na yo Deborah Fula balwa na vote protéger lenga ise amour Keto Jason Engwanda Maserati Nzambe bénisse langa amour Keto azala seko pene nanga tout le temps mieux takanga na litoye Ye kaka na héros Boss Mukuna. Mon amour propre au fond de moi Ezayome protection na ngai na maboko mayo yotianga na nkato memanga esikolingi plus que toi zate Kilimanjaro eza mokuse Keto Johnson Pichens Kambilo l'alto chimiste bongo na misapi Mata, c'est comme na commence avant chimiste na sala ba recherche on a découvert maternité Nzambe ya sala Keto après na découvrir un secret exceptionnel je bien dis un secret exceptionnel mon Keto et Bibiche Mandala Nida Madaka Claudicia Ngata Babandeli Mokili 10 000 fois préférence péchoua nanga Johnson Keto ya amour Johnson Keto Otilo Mapuya Johnson Keto chérie baloba baloba na kipate Johnson Keto bébé kobosa na vera ngote ata na présidence na yebike kosimai ata okumi wewe vraiment tokoko ma bien félicité Nyongoni Ata Babandeli Mokili 10 000 fois préférence
ye choix nanga Johnson Keto Yamu Johnson Keto Mireille Kaseka Café Etienne Chimanga de mon vivant j'emmène à Zanga Keto Nalinga nalinga nalingi nalova 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 ye na kraka ye batoto basi ba comprendre nga batoto basi ba yebinga bien soki chéri na noyete na belaka soki Johnson Keto kotite ba égal malade Jean-Paul Kalema Micheline Dioka c'est vrai chéri akotanga na motema fond surtout ta mamemanga na couloir ya bagu namela milk check namenia lelo kobosa na société ya samouraï nandambwa mayonnaise nalinga nalinga nalingi ye nalova 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 ye na kraka ye batoto basi ba comprendre nga batoto basi ba yebinga bien soki chéri na noyete na belaka soki chéri na noizongite ba égal malade mikolo pena comprendre les sous-soutés osengi moninga ami na Facebook andimi yo okomosola-solaka boye okomo confondre faiblesse na gentillesse mingi esema kota bana mibali okomoloko devire maloba matoi bani babloke yo tak orate amitié Raymond Ikoza Yo Jado Lopera Cyprien Bongulumata 7.0 Simon Binano Belda Bolambi Beribea Maître Franck Pingakai Platini Banzusi Leki Yamoto